Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîte marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire. Salut chers amis internet, c'est bien moi votre humble serviteur Erlove Erabolingo. Appelez-moi l'enfant de Dieu parce que je suis l'enfant de Dieu. Balobis Bomanzambe Olonga Erlove. Babi Bomanzambe Olonga son père TV. Et ça passe pour na Olonga Nzambe. Pour Boma son père TV. Abonnez tout à son père TV pour s'abonner massivement à la chaîne Abino. Et que ça la biso plaisir. Le nom d'un artiste Nabino Moko ya Munende. Obolinga Kabo préférable Kraka na combo ya Aïda. Bonjour Aïda. Bonjour Erlove. Quelle émission on a qui Aïda? Bonjour Erlove. Bonjour Aïda. Bonne santé. Nzamba Batela. Bino et Aïda artiste. Bino Abinzamba Batela. Et vous avez vraiment un tournage. Un tournage vous voyez la tenue vraiment à scène. Un tournage vous voyez qu'on y a embaillé. Aïda. Comment ça fait plutôt? Oui, quand on a Nzamba Batela, c'est que nous sommes bien. Parce qu'on a dit malin about moi qui. Mais vous avez des livres. Là, oui, je ne sais pas le bien. Il y a le livre, c'est là, on va la petite ah oui, 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 oui. La petite Gladys, on va la petite Gladys. Parce que vous avez un mouquet, vous normal, vous avez un mouquet. Donc, tu connais ça, car moi, j'aime ta boline. J'aime ta boline. J'aime ma belle. Si tu ne batailles, c'est bon. Charge. Comme ça fait faible l'émission comme ça fait faible. Merci à Bino Maïmala Nitu à son père TV, invité à son père TV et Kenda Karabo et Nabil Lenginango. Vraiment, Aïda, tu as un tournage, mais vous avez un matanga. Premier programme matanga à Batessi. Oui, normalement, matanga a fait le 28 et Bakila qui se soupone en réunion, il y a Souka et il y a matanga le 27. Le 28, par rapport au programme au bazar dans la stade. Donc merci vraiment parce qu'il y a des qui vraiment aussi de voir de la Inika. Triomphal vraiment et les allons mener par rapport à l'insécurité. Moi, il y a stade Douana, vous en avez 4 et tout. Malgré cela, il y a succès. Tout le succès de matanga, papa. Tout le matanga. Non, non, bon, si c'est le matanga, répondre les accords. Non, non, puisque toujours le bas, vous matanga, on a eu des mutakufi. Non, non, vous avez confié la paix à ça, vous mounez dans le biseau. Donc, on ne peut pas dire que non, Batbolanda pour Aïda. Donc, c'est pas Aïda qui est morte. Donc, ça matin, on a biseau et tout, on a pour la société, mais tu es collé là. Parce que tu as confié là, à ça, il connaît un peu quand la biseau, c'est un baoba, tu perdre, toujours il battait ce qui dadi ou soit au botam. Attends, tu as absolument photocopie, mais que ça original, qu'on perd original, ils ont vraiment passé. Donc, tout ça n'a pas si la montée, mais ils ont fait ça, ma casse, pour te les la yaya. Ils ont appelé ça, biseau, ma casse, vraiment pour te les la yaya. Aïda, une artiste comédien, et l'équipe pas même une année. Bah, grand délai, bah, maman, papa, maman Mindondo, papa, il y a Poulou, là où tu as Chiko Poulou, Siko, et Tokomi, Vedali à Kofi. Aïda, Balio, on se y a un million de et comme les sons où Aïda a tiré, n'a pas liwa oyo ba kon parce que Aïda peut aussi tika comme parce que Aïda batu vraiment mutu boya makambo Aïda te que no Aïda otika kombo na monde ya 3 zate na yo ndengo zo ya boya bakamo ba okufa watika suka kombo ezo sami comment Aïda. Bon, moi vraiment pour le bamoni batu ba okufa chaque jour batu ba bota chaque jour et ça parce que biso to za batu to za na kombo ya mo zongo na kenon biso zo yeba na kenon mais soko tali un soit nouveau on est pe abota mi la salle sumuté à kofi liwa eza loko totambola nango nakokende mpe babeli ayebika Aïda pake oui quand eza kuna problème te mais eza destin ya mutu totambola nango kandi mutu azokaze aboti mwana abotami nde mpe kaka mutu mpe akolaka mpe akufi donc mpona liwa vraiment nga koloba eza nzela na biso nyonso mais eza lolenge nini nde bato bazokufela aussi donc mpona liwa bandeko mosusu
et puis ça qui passe mingi pe mais pour la liwa ya dadi abelaki sérieusement abelaki liwa pour les akaka lali ba bengi so ba keno asala ki crise mais liwa na eza entre guillemets to yebite bon jamais moka yebi liwa ya dadi eza que liwa o epesi biso parce que ezaki pe pona kosunga ou bien pona bakisi ya dadi lingaza la vie mais eza mokano wa nzambe moka yebaki apesa biso ya dadi et akozala mutumo otoko bosana kate na vie parce que partout ya dadi azalaki bonde komona apesa kesengo apesa ka joie et ngala no lingelo na ba ebilenge osia ngula kapela côté ya zolo et nazwa chance de rejoindre Yaya pour moi c'est une grâce et na pesa nzambe merci parce que tolobaka kaka nzambe mutapesa yemtazwaka liwa ya dadi et c'est tellement passé tous on a passé la motema mais c'est notre boulot on n'a pas le choix toujours ça la cam ça mais toujours il a payé Yaya et donc tous un studio to yemele penzembo ça ouais naemba qui mais tu laisses mon équipe tout ça voix parce que je vais de tourner et tout pour moi ils a cassé to yembela ki Yaya ko yemba les ate to kena ko yemba kana sur so mutakufi to yembi non toujours yemba banze mwana na motema parce que aloba elo moko ozala na mbongo lobi ekoyela okoyeba te donc toujours lobi ekoyela okoyeba te lo naembeli ya dadi lobi pe nayebi te donc nzambe ka ya bomoi abatelaka biso ngana osinga mpe bafani na biso otika biso te toujours na mabondeli bobondela mpona biso eza kaka te na mosala nde tomekanaka bafamille mpe lisusu bafamille touti nango eza bafamille mo ya pasi etu bamona mo etwali moko abimi boye oyebi bandokine bazaka bayeba te kende likonzi ya famille tozosunga etu donc makambo eza ebele soki ata priere moke wana obondeli mpona biso totikali nzambe wana mpo akoyokela mpe akobatela biso akoyokela yo mpe akobatela biso bosabone massivement sur son père TV et que ça la bien aïda message moko ekomi ko circuler toujours akomona bino bande ko na biso ba congolais toyeba te so ezaki motema mabe ou quoi ba publier lisusu keno ve météo akufi ya otama ba publier ve météo akufi to bi to luka artiste moko to tourner to kutana aïda ne to tuna aïda ve météo akufi dans un autre fond internet je crois que ma femme d'abord comment comprendre comment ni ba message auto comme kawana okoloba aïda kutu aïda fingi ya bui pe msusu katalité amonika mon a fini ngai au moins passer l'émission mon côté l'émission na bo à voir avec ça neti mutoko alikambe kwa ya liwa OK tu mutaza sérieusement malade mais bozo bo mari déjà la décramité ma belle tous on a sangwa passe wa tous on a pota likolo ya pota monsieur parce que pota pour nous on a le silité baba c'est sur ya dadi et lobby nango décor basi supporter likolo ya pota et pour sambe l'attaque pour nzambe asala golu na ye pour na papa na biso météo zo boma tant que il est encore vivant donc vraiment bande ko na biso to sala ce que j'ai information et que ça nous confirmé pour publier pour la nuit parce que lelo ozo boma tant ya ko yokango et sala mabe on mona pe meme na liwa lisumu wana nzambe otangi nango donc tout ce qu'on boma et ça qui te côté né comme quoi dame papa dadi akufi après dadi mutu sa kolanda et tout et ça dit qu'elle mbaté après tout ngana lobaki casting o ya liwa ngana olingo jouer na quantité parce que ça faut casting c'est comment rappeler mami otuna yo mo temi na so liwe temi non ko c'est question otuna na bon papa est-ce que question si ngana répondre on est oui ou non non et ça liwa mutu mo ta ko tema yo ngana ose la liwe ya atako kwa komi na 88 ans aolinga liwa te aolinga ngote parce que biso tout on a pour ça vivre biso tout ça pour ça vivre et tout donc et ça passe surtout ce ko beli boy comme na mutu ça quand on est critique et ça l'a déjà bien été ngana OK ngana ça parce que vie o to on a pour ça non okoza na mbongo ça mais so zangi no souffle de vie nyoso za le côté et le le kana mkeza pema o to za na donc so nzamba so ça la grâce pour na pema ko pesa ke ka merci donc c'est un peu ça Aïda biso tout banga liwa wana na question to meka ko tuna parce que ngamo pe airlock tina za boina banga liwa yango na yebisa batu bo manzambe bongolonga biso Aïda pe soko bo minzambe olongi Aïda bo manzambe ndeni ni polonga Aïda oyo sepelisa ba fan tout ya son père tiva sepelisa biso na biloko ne ya kitoko merci na bino vraiment ba tout bolingaka son père TV ba tout bolingaka Aïda bo s'abonner à on a son père TV et ko sala biso
vraiment plaisir il y a trop. Aïda, quelle relation aux alanango na ba yayo ya kokuta na ba leki oyo ba masika relation ni aux alanango vers vraiment. Excuse na ba yaya bazaya bayana biso o biso ba leki to koti toujours musala musala malgré pas musala za mwana makasi surtout na bayaya naza vraiment mwana oyo aza na posa banuro ye nano bapesa ye éducation parce que bango baza na expérience ya musala oyo biso no tozwi expérience te kozala pembeni na bango ka bamama Minikabeya bamama Belfie bamama Ebakata bamama Leya bamama Theresia ils sont nombreuses et tout toza pembeni na bango tozoyoka conseil ate Aïda moni okende fo zabwe moni mwana ayokaka okende musika biso osalaka effort ya koyoka malgré succès tu es toujours là koyoka parce que sozoyoka lelo baleki oyo bazoya na nsima biso po toyebisa bango moi biso ntango Baïda bayaki toyaki bamama biso bazalaki baya biso bazalaki na bakengela biso motema te eloko na osenga mingi surtout na biso bana tozoya lelo malgré touta baéducation na biso ya mabe na bandako etu mais ntango oyo napesa mosala foza toujours poli po oyokaka mingi korespecte mpe bamikolo baene koyoka korespecte surtout respect na mosala moi mosala ozosala lelo oza air love aujourd'hui et soka otieno mayele na mosala oza parce que moni mbongo oyo ezalaka pe mabe so otieno ngana aza na son père tv bon nozaka pour la tanda esu na sisi na lingo non sala mosala lelo amso kozala na son père tv te tolobi te emisusu mpe nzamba non ezaka problème te nazolobaka parce que toza bato lobi mpe bokokabwana mais salaka fort ata okabwana na mabe témoignaka bolamu mpona ye parce qu'on ne sait jamais ngai lelo nasenga mingi na bandeko na biso yango wana oza na mutu boza bien mais soki lelo biso makambo efongambi bobosani bato wana moi aujourd'hui nazo voyager nazokende et tout mais naza toujours wana na remercier toujours mes mamans chérie maman Belvi kandi la patronne la baronne nazo respecter toujours nazo pesa toujours ba respect na la maman Minikabeya madame donc baza ba maman oyo balakisa ngai bolingo olingo ezaka te na mbebo non balakisi yo ke mwana aza na talent eyaka topesa yo mpe tofungola nzela epourkoi mpe te babiso mpe baleki bazwa na nsima oyo bandeko na biso mosusu bazala na nsima kolakisa bango kooriente bango nzela parce que lobi ya motu on sait jamais donc biso ya mosu na famille banéglige biso et tout mais lelo lokomo oconsidere grâce ya bandani grâce ya bamama Belpi grâce ya bamama Minikabeya donc merci Aïda vraiment akobosana bamama Belpi te bamama Mimi te na vie na ye parce que na badir na ye aza fille moko azalaka ingratité aza reconnaissant na baye ya ye na baye ya ye oyo bapesi ye makambo oyo bapeseleli ye nzela ki Aïda tala nzela toleka boye babi ozala ingrat na mokili eza vraiment énormément pasi Aïda babi pe quand bafana son père TV bapesa biso baquestion totuna Aïda biso na son père TV tokréa na biso polémique te tomingi toyeba idole moto oyo asalaki Aïda akomojouer ndenge Aïda jouaka Aïda komopesa oyo azopesa idole Aïda ezalaka nani? Oui, idole nanga ezalaka le film bando joué par Batista. Ah oui. Bon, na bandi musalaka na YouTube te. Vous appelez la parcours pour pas que na YouTube te et tout. Là sur la kinaka ko jouer et na kutana na le film a inspiré trop. Je vais de tourner papa. Je sais. Moi voir pour. Donc on a joué na le film et j'ai à le film vraiment et kotangai. Et ngape na komi ko imiter. Mais tant on est na Jonti aujourd'hui le cas ya bouille ça la kinga vraiment plaisir. Parce qu'il y a bouilli, surtout tant qu'il y a kizengi, il y a basi, mutauti quand l'on a zate. Donc, aza icône na biso, surtout pour na biso ba kizengi, surtout bani na venant kokocha bat, na première position pour voter ya bouilli. Parce que aza yaya, nazala na ya to sola, na ya pour na bato ba habiter, to sola na bouilli na bien na jabien na yaya to joie na pe na top vision. To joie na top vision, vraiment aza yaya moko tellement bien, tellement gentil. Donc, pour nous, vraiment, dans ces places-là, nous avons aujourd'hui, il y a bouilli. Ben oui. Alors, c'est bien. On peut imiter mon tour, à jouer ça, ça n'est bien. Pourquoi robot? Oui, à jouer à bien, ça, ça n'est bien. Puis qu'il y a un contrat,
et nga za na contrat mais so ba benga na que jour na Top Vision akutana na ya na ngai donc ça peut être soneti lelo à la Super TV babi ba signé sur contrat comment jouer quand la Super TV au lingo bo bon faut ça là pour na ondima faut yo mo reposer ta ba paramètres bon on signé na nini oh et puis ça ngani bon on ça la nini ozomona ko signé ta kate bon pour na signer ka bon on a payé ma bien non non mais pour le moment je pas envie de signer des contrats là pour ça là pour le moment Aïda parce que les artistes peut-être aux gens indépendants ou bien Aïda pour le moment pour l'instant vous avez un groupe non sina le président Caleb Pekebana on travaille toujours avec le président Caleb et ce qui est non bien même à son père TV mission ce qui est non bien to banda qui na Aïda to joyeux plein boulot toujours, d'autant que Nicolo au boulot, de jouer, de développer, de penser que son père TV. Aïda, comme na souka émission na biso lelo parce que tu es vraiment fatigué. Vraiment ba fan ba excusez parce que ba message na Nicolo ba comme Aïda. Donc na tourné vraiment pour moi une qui vraiment fois et ça vraiment cassé parce que si on a bien forcé ngani na yo capacité mingi. Il faut te protéger. Faut te protéger lobby to quand tu vends to so. Faut te protéger. Parce que voande simi makaminoso. Dans le bac normal, ils sont là. Là-bas, et tu vraiment beau tenir à regarder, voir vraiment la tournée, moi, Mingi, et film, oh, vraiment, et quand on a le collège 7, et pas Jackson Bia, nouveau riche, donc toujours ça, là, et son père activité, et Zali te tournera à Bagag, bon, mon angapé na Bagag, à son père, comme on a minata de longues jambes charge électrique. Maman, ma femme. Mot de la fête, comme la sous-émission, mot de la fête, ma banga non parce que il faut les en à bon. Merci beaucoup na ba famille ça balinga Aïda, Aïdou, Aïkap, Aïdou, vraiment babi bisonnia ça te sakane te salaka, to kena quoi, te sombi savon, te savonner. S'abonner à son père TV. Ah oui, son père TV n'est Makamo. N'est le bavien n'a pas dit nous là. Puis ça Makamo, ça Makamo, papa Makamo Tali. Bambo tu l'as la maman Minika Péa, madame, la femme de son épouse. Mais c'était Londres. Bambo tu l'as la maman Belvi Kanila, patron de la baronne. Babi Soké, aux yeux à Colia, aussi aux yeux transport, aussi pas Maman Belgique, ni maman tilanga na Leandaya, maman tilanga na maman Bakata, na artiste nyo surtout ko artiste surtout amboka la chose que toza ebele. Oi do tangi na nyo tangi te tout dans na 5 bisonyo surtout. Bambo tina biso, bambo tilanga na le manager le plus crédible Francis Cha pour le manager, Jika pour Mosala, bambo tina Limia Muluka babi privé Aïda, Limia Muluka, bambo tilanga na pesi na Fata Fofana, lettre F. On a posé Hervé Mizi, Cédric Zen, Fatou Poutou, Trésor Poutou, Abik Joga Makasi, Osimil Bumbashi. On a posé vous êtes tellement aimé, les amis d'Aïda, maman Chimène à Voudile, Merveille Mabika, la personne oncle B, la personne les amis de jeunesse, le Chico. Vraiment, vous êtes tellement aimé. Vous êtes tellement aimé. La personne élégatissimo. Patrick Kadogo, on na DJ Tigana, on na pesi na Carré Club, Keke na Carré Club. Mon boss. C'est pour ça que tu as tout kata. Avec la tutu. Avec la tutu. Mutu mwana ngana tu na yo. C'est le qui déjà. Non, tu n'as pas fait. Non, tu place au yo na keke. Babi abeda chuchu na yo. Azo sala makambo ya. Singa te solo la ki. Na King Lover. Abeda chou abi. Ouais, c'est bien. Journaliste qui fait voyager qui déjà
Olangi zane Olga nani Gloria Olangi namona kina Ken Piana pe merci le boss Eric Mandala merci docteur de Zinora merci na Gez Mawete toujours et toujours Babi Aïda qui bokolo toujours mon boss Gez Mawete vraiment sur la radio numéro vraiment je suis désolée on peut sa numéro mais si vous avez pas ça fan baza na posa ben na son père actif ko na boy ko pesa ba numéro par rapport à dérangement tu vois d'autres gens avant il y a on azo bipé azo belo côté et tout pour les biso vraiment et ça la biso ba stress et tout donc mais à part ça on est ensemble Arnaud Kondoli on est vraiment ensemble avec Aïda vraiment Wabino Aïda merci vraiment Nathan Nathan Opesibiso par rapport à ton merci beaucoup merci na Aminata son père vraiment Azayaya Nalinga Gaëla Papa Linda Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîtier marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui